plus pire. Au bandé kolota ba mari de nuit, ba femme de nuit, et musuna semaine moko mbala moko mais comme chaque jour. C'est parce que milimo mabe wana kozonga makasi. Yokana ebisa yo bien-aimé. Tangu yo zali kolula wana Saint-Esprit molimo na Nzambe. Oyo ezalaki meilleur facilitateur na kombo na Yesu Kristo. Pona ko benga na milimo mabe vandaki kati na yo. Poete sika molimo mo santo kitaka na kombo na Yesu Kristo. Molimo mabe ki makande mutazu délivrance daki na masumu. Poete motema na yo etondaki na mbindo. Poete motema na yo etondaki na makambo ya mabe. Mbote bana na Nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na nguya oya sali biso ngolu po ete toleka na kokuta na bino na tangu oyo pona ko partager na bino liloba na ye. Aza Nzambe oyo aza na bomoi asalaka kati na bato oyo balukaka ye pe balingaka ye. Liloba na Nzambe ezali arme oyo ezali kolongola biso na mitambo ya Satana pe munition na yango ezali mabondeli oyo ezali kokwisa misala nyonso ya ténèbres. Et ce que vous allez bien aimer, to sembi mitema na biso to sambeli Nzambe malamu, Nzambe na nguya, Nzambe oyo apesaka pema, apesaka pe bomoi. Nzambe oyo ayokelaka biso mawa, alimbisaka masumu na biso. Nzambe oyo alongolaka soni na biso. Nzambe oyo apesaka biso bilei, ayokelaka biso mawa. Oza Nzambo kotikala Nzambe. Papa ngongangwe koki otindaki liloba kati na biso, liloba ngo ezalaki moto, moto ngo akotaki na molili pe molili ekimaki ezalaki yo Yesu Kristo. Tika liloba oyo ekomisa bana na yo pole na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, Nzamba tsenga aker na prédication lelo tozolo banatina ya délivrance. Alléluia. Na lingina lobela tina ya délivrance. Pour être délivrance, batu bazo zwango na ndenge belé et puis batu mosu bazo za la délivrer et ou melite azongi kaka na même problème. Mosali na Nzambe moko abondeli pona ye. Amoni abiki na maladi wana et ou meli na ngote maladi wana ezongi. Ba bondela pona ba femme de nuit o e dérangeaka yo. Et où me la te ba femme de nuit wana ezongi. Ba bondela pona ba mari de nuit o e dérangeaka yo. Et où me la te ba mari de nuit wana ezongi. Ba bondela pona kozanga libala, ozwa libala ubete libala kufi. Tozolo belati na délivrance. Prédication lelo eza koloba na biso na tina ya délivrance. Bongo bien-aimé, biso moko tozali ba porte ya malheur na biso. C'est parce que tozoye bana kotambola liboso na Nzambe te. Ezali na bato ebele, soit esika moko campagne d'évangélisation ezalaki. Ba prier mosali na Nzambe wana tambola kana kobanga Nzambe. Lokola Yesu Christo apesi biso bokonzi. Na mokanda na Ligue chapitre 10 verset 17 à 19. Alobi na pie bino bokonzi. Ya kobenga na milimo nyonso mabe ebanda kotosa bino na kombo na ngai Yesu Christo. Mosali na Nzambe na campagne ya beleli kombo na Yesu Christo. Milimo zaki kati na yo ekimi elongwe. Omoni obiki na maladi wana. Omoni obiki na problème wana. Mais lobi ezongeli yo. C'est parce que milimo mabo ezalaki kati ya makila na yo. Na nzoto nonde bimi ekei otikali vide biki. Mais dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois bien-aimés, omoni lisusu problème wana ezongeli yo. C'est parce que aux yeux de délivrance nakata molimo na makila na nzoto. Mais délivrance wana aux yeux yango nakata motema na yote. Yango moni problème wana ezongaka.
okoka batebele tangu na continuer ki to foksa ki ba mabondeli eloko ane katana ki esilaki mais siko eloko wana pasteur ezongi lisusu nalingi o comprendre eloko moko na prédication oyo totangi na mokanda na Matthieu chapitre 12 verset 43. Bana nzambe sika bozali bozwi biki na papier bokomi Matthieu chapitre 12 verset 43. Matthieu 12 verset 43. Nzamba lobi na biso boye. Soki molimo mabe etiki nzoto ya moto ekendeke kotelengana na esobe po na koluka esika ya kopema. Soki ezwi esika ya kopema te emilobaka na kozongela moto oyo natikaki. Ye azali lokola ndako na ngai. Kasi tango molimo ezongelaka moto yango ekutaka ye akomi lokola ndako oyo bakombi. Pe babongisi malamu kasi ezangi bato. Bongo ekendeke kozwa milimo sambo mosusu oyo eleki yango na mabe pe na nguya. Yango nyonso eyaka nzela moko kofanda na nzoto ya moto wana. Boye suka na ye ekomaka mabe mingi koleka ya liboso ndenga zalaki. Alléluia bien-aimé. Yokana ebiso mo Christ ozoli la pona délivrance. Ok comment na pasteur moko. Aucune église moko. Ba bondeli pona yo. Pasteur wana lokola zana nguya. Asambela ki pona yo. Asalisio pe repentance. Abondeli pona yo. Obiki na problème wana. Mo comprendre te dans quelques minutes, dans quelques heures, ezongi. Dans quelques jours, ezongi. Dans quelques mois, ezongi. Dans quelques années, ezongi. Ezongi pourquoi? Awa nzamba alobi nini? Nzambe na biso Yesu Kristo alobia. Soki obengani molimo mabe moko. Eke kotelengana. Place ekei koluka pona kopema. Emoni yango eza malamu te. Ekoluka ezonga. Ekoloba na zonga na ndaku nanga. Molimo mabe ekomisaki motema na yo ndaku nango. Po ete motema na yo etondaki na masumu. Po ete motema na yo etondaki na mbindo. Po ete motema na yo etondaki na makambo ya mabe. Yango molimo mabe ekomisaki motema na yo ndaku nango ya kovanda. Lokolo yambaki Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Osalaki repentance. Mosali na nzambe moko abondelaki. Molimo mabe bimaki na kati ya motema no ekimaki. Eke kotelengana. Tango elobi ezonga, ezonge kuti ozali peto. Po ete ozali na vie ya repentance. Ekotelengana lisusu. Ekokende koluka milimo sambo. Po eya kozonga kati na bomoi na yo. Tango ezongi kati na bomoi no bien-aimé. Soki kake kuti. Ata misu na yo emonaki lisumu. Yebake ye koti. Soki kake kuti. Ata matoi na yo eyokaki lisumu. Yebake koti. Soki kake kuti. Ata makanisi na yo ekanisaki ya mabe ya masumu. Yebake koti. Soki kaka. Molimo mabe wana. Eye kozonga. Ekuti kati ya motema na yo. Obombaki makambo ya mabe. Ozalaki na kanda. Ozalaki na problème moko na kati na yo. O ezalaki libanda ya bokonzi na nzambe. Yebaki molimo mabe wana. Eye set. Ezalaki moko mekoti set. Soki kake ekuti. Ozalaki chrétien. Ozalaki pasteur.
nayebi qualité qui chrétien na yo te po pa na nzambe pasteur akozala te, docteur akozala te, évangéliste akozala te, archbishop akozala te, quel que soit rang na yo, eye écoute yo na masanga, écoute yo na ekobo, yeba ke molimo mabe wana ekimaki moko ekoya na set ekoti kati na yo. Tango ekokota kati na yo, yango moni mutu azalaki délivrer na problème moko. Problème wana ye kozonga sous plus pire. Obande kolota ba mari de nuit, ba femme de nuit, et musu na semaine moko mbala moko mais comme chaque jour. C'est parce que milimo mabe wana ye kozonga makasi. Ozalaki na maladi moko na nzoto na yo, ozwaka kisi wana ezo simba lisusu te. C'est parce que milimo mabe wana eye kovanda ya koleka. Ozanga ki libala, ozwa ki libala moko a cause de délivrance. Oki omena libala te libala ane kufi. C'est parce que milimo mabe wana eye kozonga ya koleka na kati ya bomo ina yo. Nde bomi libala wana mbala moko mobala lengi suko sentir yo te. Ozalaki na musala, musala ekufi briske. Nde délivrance o basalaki yo ozwaki musala. Bakanga ki yo na prison bu pauvreté obima ki a cause de délivrance wana. Lokola molimo mabe wana ezwi baninga nango sambo. Eye kokuta motema na yo ekotisi lisumu. Nde molimo mabe wana ekoti sambo e détruire musala wana na mbala moko. Ezongisi yo na bo pauvreté ya makasi koleka kutu nengo zalaki. Yango na lobaka bien aimé. Soki okweisami na 12h juste 12h 1 seconde loba nzambe limbisanga limbisa pe mutabetinga mabako yo. Kozala camarade ya lisumu te bien aimé. Kobesana na lisumu te bien aimé. Lisumu ba mesana kanango te. Ba mesana kande na liloba na nzambe. Po lisumu ezali lokola nyama oyo evandi na kata lidesu. Tango zobomba ngo yango kande mute koboma yo. Yango kape mute kozangisa yo éternité na nzambe. Yango mute komema na kati na lifelo. Bien aimé. Tala problème ba Kristo bazokutana nango. Pona likambo tali délivrance. Ozwaki délivrance kati na yo. Motema na yo moko nde komi kobwenga masumu. Likolo na kolula lula. Motema no ekomo benda masumu. Mais yo so se repatanki. Olapinda ina miso na nzambe. Otiki masumu. Ondimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Obikaki pona likambo wana motema no ekomaki pembe. Metangu motema na yo yango moko ebandi kobenda masumu. Po molimo oyo ekimi wana ekomi kotala yo na musika. Tangu yo bandi kolula molimo wana etali lobi tala sœur wana komi kolula. Tala frère wana komi kolula. Ye moko mutabengana kinga. Ta ye moko mutakomi kobenga nga na nzela kolula. Bien aimé na lingina ko faire comprendre ne loko moko. Tozaka kana Bible. Totangi na mokanda na 1 Jean chapitre 2 verset 15. Bible lobi na biso n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aimait le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Bien aimé na 15. Bible lobi na biso tolinga mokili oyote. Tolula pe biloko mokili oyote. Moto oya lingaka mokili oyo, alula ka mokili oyo, bolingo na nzambe ezali susu likolo na ete. Or que tozali ko vivre na mokili oyo na ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe yango nde Yesu Kristo. Yango nde bolingo nzamba la kisi likolo na biso. Pwe pesa biso pema. Pwe longola biso na bapasi. Pwe silisa kolela na biso. Tozwa kimia oyo muta mokili oki kopesa biso te. Me tangu yo zali kolula mokili oyo. Tangu yo zali kosepela na biloko mokili oyo. Yeba ke motema na yo ate komaki peto. Motema na yo ate komaki pembe. Ato zwaki délivrance na 10 heures.
Obengani molimo ya maladi etungisaki yo ekangaki yo tango molai. Obengani molimo ya chômage oyo elataki bomo ino tango molai. Obengani molimo ya pauvreté elataki yo tango molai. Obengani molimo na kufa ekangamaki na yo tango molai. Obengani molimo na kolela. Obengani molimo nyonso oyo ekondanaki vi na yo. Tango bengani yango. Motema no etikali peto. Saint-Esprit akoti avandi kati na motema na yo. Tangu motema no yo ebandi kokanisa biloko ya mokili. Tangu motema no ekomi kolula biloko ya mokili. Molimo mabe oyo benganaki. Esika ezali alobi o ya benganaki ngai ti. Me ndenge ni akomo benga lisu na nzela kolula bilambo oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolula mapango oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolula mituko oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolula mwasi oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolula mobali oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolinga mbongo oyo. Ndenge ni akomi kobenga nga na nzela kolinga masango oyo. Yo moko komi kobenga molimo wana mabe. Yo kana ebisa yo bien-aimé. Tangu yo zali kolula wana Saint-Esprit molimo na Nzambe. Oyo ezalaki meilleur facilitateur na kombo na Yesu Kristo. Pona ko benga na milimo mabe vandaki kati na yo. Poete sika molimo mo santo kitaka na kombo na Yesu Kristo. Molimo mabe kima kande mutazu délivrance. Nde Saint-Esprit vandi kati na yo. Akomi meilleur facilitateur na yo. Ndo moni libalo lukati yango na makasi te yaki na pete. Ndo moni musalo lukati yango na makasi te yaki na pete. Ndo moni maladi yo ekangaki otango mulaye longwa ki po bikaki na pete. Mesiko tango bandi kolula obandi ko benga molimo ya mabe. Esika Saint-Esprit azali ayo kaka mawa po alingaka lisumu te akobima na motema na yo. Tango abimi na motema na yo nde milimo wana sambo ye kokota. Tango molimo wana sambo o ebengi lettre 7 eye kokota kati na yo. Aucune église moko, aucune campagne moko, moni pasteur moko, abondeli po na yo abengani milimo wana sambo. Plus moko ezalaki liboso neti weti. Tangu yango peke kotelengana. Yo ndimeli Yesu Kristo. Obiki na problème wana lobia na komi délivrer na komola la pongia bia ba mari de nuit bazate. Na komola la pongia bia ba femme de nuit nyonso longwe. Pasteur o peneza pasteur ana nguya na Nzambe. Atuka Nzamba sali na nga na nzela ya mosali na Nzambe. Na biki na zaki condamné na mona mbongo te na komo simba mbongo. Na biki na zaki condamné musale kufa ki me musale zongi. Na biki na zaki condamné na ndeko bota te me na boti. Na biki libale bande ko ete libale ye. Cet esprit wana bakimi. Metangu yo sikoyo okomi kolula biloko ya mokili. Okomi kolula bisengo ya mokili. Poete Bible lobi na biso tolinga mokili oyo te. To sepela pe na biloko nango te. Soki tozali kolula biloko ya mokili oyo bolingo na Nzambe kozala lisu likolo na biso te. Oke tozali kobika akoza bolingo na Nzambe likolo na biso oya sopaki makila na ye. Ponga na yo tozwa bomoi. Soki bolingo na Nzambe longwe kati na yo, grâce na Nzambe longwe kati na yo bien-aimé. Yeba kozongi na kati na mawa. Po molimo mabe oyo bengana kinde koya kozonga. Na 1 Jean chapitre 15, on kiti na 1 Jean chapitre 2 verset 15, on kiti na verset 16 lobinini. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitisée de la chair, la convoitisée des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimé Landa. Bible nanga na yo elobi. Or, moto nyonso oya landaka baposa ya nzoto. Moto nyonso oya landaka baposa ya mokili. Aza convoitiser na nzela na miso na komona. Aza convoitiser na nzela ya orgueil. Yeba ke biloko nyonso wana euti nango na Nzambe te, euti na bokili. Bien-aimé, o nyonso zolula. Ozolula biloko ya mokili. Okomi orgueilleux likolo ya biloko ya mokili. Yo pasteur ozalaki na mbongo tozo yamba bandimi.
bando koma na mbongo po ya babandimi koma il faut futsa bango ba jeton. Bando koma na mbongo po ya babandimi e koma ba condition. Bando koma na mbongo po ya babandimi e koma ba rendez-vous. Olata orgueil eza ya nzambe te. Orgueil eza ya satana yango babwaka kekati na mokili oyo. Eza ya nzambe te, eutaka na nzambe te, euti na mokili. Euti na mokili. Tala ndengo zalaki délivré. Tala ndengo bandi kolela yo moko. Mo Kristo. Ndoki ya vi na yo ezozala yo moko. Na nzela ya kolula. Na nzela kosepela makambo ya biloko ya mokili oyo. Nzambe azali susu kati na yo te. Yango ndozolela lelo. Tango benganaki milimo sambo. Ozwaki délivrance ekende kotelengana. Molimo moko moko soke porté cet esprit. Na 8 esprits oyo bengani. Ozongisi plus de 78 esprits eye kokota lisusu kati na yo. Nanzela na kolula mobali. Nanzela na kolula sexe. Nanzela na kolula masanga. Nanzela na kolula mbongo. Nanzela na koina. Nanzela na songi, nanzela na jalousie, nanzela na kindoki, nanzela makambo nyonso ya mabe. Nazotela na chaîne moko bazola sa pasteur moko. Azomela masanga aneken après une émission. Ozomona ke milimo wana ezongi deja sambo kati na ye ekomi ko utiliser ye. Yazomi mona zaka kamosali na nzambe. Or que si atika nzambe kala. Bien-aimé, eloko nini olulaka, eloko nini oyo salaka ya mabe, oye uti na nzambe te, esengeli kosala eloko euti pa na nzambe. Nzambe a délivre yo, nanzela na mabondeli, apetoli yo, nanzela na makila na ye. Mais ba passe zozongelo pourquoi? Kolelo zozongelo pourquoi? Malade zozongelo pourquoi? Mabale zokufa yo pourquoi? Misale zo kufa yo pourquoi? Kozanga kobote zo condamné yo pourquoi? Eloko nini ezo lelisa yo tilelo mo Kristo zo sambela. Tala kati ya motema na yo. Po ete motema na yo yango nde ezali porte oyo ezo benda milimo mabe ya kokota. Bongo te motema na yo nde eza église ya liboso. Pe église yango nde eza nzoto ya Yesu Kristo. Nzoto ya Yesu Kristo. Nde nzamba yaki kokota na kati ya nzoto ya Yesu Kristo. Na yo na nzambe tosangani na kati ya nzoto ya Yesu Kristo. Nde esalisi biso alliance na nzambe. Potoko mabana na nzambe. Kaka motema wana eza nzoto ya Yesu Kristo. O Yesu Kristo akotaki kati na yo. Nzambe pa ya koti. Yesu Kristo asangisi biso na nzambe. Azongisi bolingo na biso na nzambe. A cause ya repentance. A cause ya motema no ekoma kipeto. Siko kaka motema no wana ekomi kolula lisu bisengwa mokili. Kaka motema no wana ekomi su kobenda masumu. Nzamba kozala lisusu te. Pote soki Yesu Kristo lokola zana molimo na ye ya Saint-Esprit. Abimi kata motema na yo. A cause motema no ekomi kobenda lisu masumu po ekota na kati na yo. Nzambe pa bimi alongwe. Nde diable eko vanda kati na yo. Bongo te bien-aimé. Na Matthieu chapitre 6 verset 24. Bible nanga na yo elobi. Moto moko te koki kosalela banzambe mibale. Il faut linga moko. Il faut boya mosusu. Okoki kosalela nzambe te soko zali moumbu ya mamo. Mamo ezali nini? Mamo ezali assemble idolâtrie, assemble milimo nyonso mabe. Oye uti na nzambe te, assemble makambo nyonso mabe. Oyo zali kosala uti na nzambe te. Yango nde zali kopesa Saint-Esprit mawa na kata motema na yo, pe azobima na motema na yo. Nde milimo mabe wana ezozonga. Bien-aimé. Nzambe obi tolinga mokili oyo te. Tolinga pe biloko ya mokili oyo te. Po ete biloko nyonso oyo ezali na ya mokili,
oyo toza kolula na mokili, oyo toza komona na mokili, oyo toza kosala na mokili, eza komema biso na masumu, yeba ke uti nango na Nzambe te. Jean chapitre 15, verset 18 à 19, Nzambe alobi. Soki bakoyina bino, bakochola bino, bakoseka bino bosepela. Po boza na kati ya mokili oyo, me boza lisusu ya mokili oyo te. Ponga Nzambe sina poni bino, na longoli bino na kati na mokili. Il faut comprendre Nzambe ni tozolobela. Po ba Nzambe baze bele, me to ana Nzambe moko kombo ne Yesu Kristo, yende véritable Dieu, yende Nzambe na biso. Oya longoli biso kati na mokili na molimo. Toza na mokili tozo vivre, me toza lisusu na kati ya mokili te. Puisque mwana na Nzambe, o Yesu Kristo aponi, alongoli ye na kati na mokili. Aza na mokili, o mazal su na mokili o te. Ambona kanyoso pamba. Paul tangu Nzambe abengi ye, atika kinyoso. Alobi soko kokoka kobala te, esengeli ozala lokola nga. Pourquoi Paul alobaki yango? Paul alobaki yango pourquoi? Esengeli ozala lokola nga. C'est parce que Paul amonaki yango. Mutu nyonso abali te, abimina mwasi vivre kana mwasi sala ke kobo. Eza na ba pasteur rebelle ti leo babala te na ba sœur na bango église. Eza na ba frère rebelle babala te me abima na sœur moko pembeni. Eza la yo sœur babala te mumana na frère moko. Eza pe na ba sœur musu babasa mabala me basala akindumba. Ozo sala le kobo. Esengeli soko kokakobala te. Otikala ndenge wana na peso sale kobo. Mutu alingaka bisengwa mokili ote alula kango te. Yenda ponami na Nzambe. Yende Nzamba longoli kati na mokili oyo. Ataza na mokili maza mokili ote. Alula kana ete amona kanyonso mokili pamba. Nde monda ténèbre luka ke komona yete e komona makila. Ata ba contrôler na ba caméra na bango. Yokana ebiso mo Kristo. Tozala ki omoni ozoyo moni mutu moso azoya liboso na yo. Okimie pozo mone tozo mona makila. Mo Kristo monda ténèbre mona ka ete mona kande makila. Monda ténèbre mona ka mo Kristo te. Mo Kristo oya tamboli na vie ya repentance. Saint-Esprit avandi kati na ye. Monda ténèbre komona ete komona makila. Soki dimension prière eleki makasi. Monda ténèbre komona ete komona nde moto ya molimo mo santo. Poto bomba mina makila na Yesu Kristo, to kamba mina molimo mo santo. Makila na Yesu Kristo nde mute salisi biso alliance, ezongi si biso bolingo na Nzambe, po molimo mo santo evanda kati na biso yango ne molimo na Nzambe. Po papa mwana molimo mo santo mutu moko, bien aimé, lelo zolela. Na problème à délivrance, eza problème na yo moko. Délivrance no tali ba pasteur te, etali yo moko, fongola kata motema na yo. Yambola masumu na yo se confesser. Pote Yesu Kristo akolongola masumu. Et puis zwa décision kozonga nango lisusu te. David azoloba molimo na ngai tosaka Nzambe. Molimo na ngai salaka makambo esepelisaka Nzambe. Bien aimé tango zo sambela. Yebisaka molimo na yo, loba molimo na ngai longwa na masumu, molimo na ngai longwa na kolula, molimo na ngai kobomba lisusu masumu te. Salaka ba prière à déclaration pour na molimo na yo bien aimé. Po molimo yango muteko mema yo na lola, molimo pe muteko kotsa na lifelo bien aimé. Ezala Lucifer na milimo nyonso mabe, bawela kakovanda na kati ya motema moto. Nzambe pe na nzela na Yesu Kristo molimo mo santo eyaka kovanda pe na motema na biso. Tango mutoza délivrer molimo mabe kimi, nde molimo mo santo koya kovanda kati na yo. Ndo moni maladi ezosila, ndo moni ba problème ezolongwa, ndo moni bitumbe ezolongwa kati na yo, ndo moni esengwe oyo ezanga kati no zokota akoza molimo mo santo. Me motema na nga na yo bien aimé, yango nde mutebenda kama sumu. Milimo mabo yo benganaki. Alobi abengani nga. Ye moko liso akomi ko benga nga. Bien aimé to benga kama sumu biso moko na motema na biso.
biso moko tobengaka masumu, biso moko tobengaka ba démon, biso moko tobengaka satana a cause ya mitema na biso etondi na mbindo. Tango bandi kosala mabe ozobenda milimo mabe, tango oza na vie ya kofinga obendaka milimo mabe na motema na yo, tango oza na vie ya kotonga obendaka milimo mabe na bomoi na yo, tango oza na vie ya jalousie na batu obendaka milimo mabe na bomoi na yo, tango ozali na vie ya koina obendaka molimo mabe na vi na yo, tango oza na vie ya kolula obendaka pe milimo mabe na vi na yo, tango oza na vie ya masanga obendaka pe milimo mabe na vi na yo. Tala mo Kristo moko place ozobenda milimo mabe. Tala mo Kristo yo moko ndenge ozobenda milimo mabe. Potango bandi ko benda milimo mabe nzamba za nzamba zuwa kovanda esukati na yo takobima. Église na yo nde komi ya satana, église no elongo ya Yesu Kristo. Po motema nde église na yo. Tango za kolula osala masumu okomi ko benda milimo mabe kota kati na yo. Alors molimo na nzambe kolongwa po lingaka basangisa na banzambe mususu te, aza nzamba zuwa. Olingo salela combien de mètres na kati ya motema na yo. Eza na beglise ebele, babenga ngo église, mais bazo sangisa na nzambe na satana kaka wana. Batie kombo Yesu Kristo, batie pe kombo mafuta. Batie kombo Yesu Kristo, batie pe ba kombo ba mai ba otekela bato. Batie kombo Yesu Kristo, batie pe ba kombo ba pétrole ba secret ba otekela bato. Batie kombo na Yesu Kristo, batie pe ba kombo ba mwin ya ba mungwa bazotekela bato. Kaka na beglise wana. Yo pe mo Kristo zokota. Yango Bible lobi mon peuple détruire manque de connaissance. Vina yo ezobeba na kozanga koyeba. Menzamba tindinga na nzela liloba oyo. Po yo yebo fungola miso. Ota le sikali libaza ko sangisa. Yesu Kristo na Satan sika moko. Eze sika kokota te. Église na nzambe nza Yesu Kristo abikisa ka na nzela repentance. Na ya prière na kosalela ye. Puisque Nzamba pesi Yesu Christo toute autorité, a pesi toute puissance, a pesi toute dignité. Ezakati na Yesu Christo, nanzela na mafuta te, na maite na pratique moko te, kaka na kombo na Yesu Christo. Soki ondimeli ye, o se repentir. Yaya kanaye kokota sa condition abikisio. Mais obika na maladi wana ezonga pona nini? Obika na maladi wana bitumbe zonga pona nini? Obika na problème wana kolele ezonga pona nini? C'est parce que motema na yo moko bien aimé. Nde bendi masumu. Motema no moko bien aimé, nde bendeli o bitumba. Motema no moko bien aimé, nde bendeli o ba problème. Motema no moko bien aimé, nde zo benda ba démon ba ya kokota. Zwa décision na bomo ino bien aimé. Nzamba lobi na biso, bolinga mokili oyo te. Bolula babilo kwa mokili oyo te. Bo sepela na mokili oyo te. Muta sepela kana mokili oyo. Bolingo na nzambe za lisusu likolo na ete. Yesu alobi yango na Marc chapitre 8 verset 35 à 36. Alobi moto akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo. Mais moto akoluka kobungisa bomo ina ye pona igai Yesu Kristo. Pepo na bonne nouvelle ye wana kozwango lisusu. Tina nini muto gagné biloko nyonso mokili olobi abungisa molimo na ye. Soki abungisi molimo na ye eloko nini akofute pa na nzambe po azwango lisusu. Bien aimé. Banani babungisa kabomo ina bango. Kana nzela kolula babungisa bomo ina bango. Na nzela koina babungisa bomo ina bango. Na nzela kotonga babungisa bomo ina bango. Na nzela ya kolula mbongo babungisa bomo ina bango. Na nzela kolula kolata babungisa bomo ina bango. Na nzela ya ekobo babungisa bomo ina bango. Eloko nini obungisela nango bomo ino mo Kristo. Yesu aye kolukolelo. Vérité ya délivrance yango wana. Repentance yango ndeza mama délivrance. Et délivrance yango ndeza mama ya prospérité. Pour être soko se repentir. Yesu Christ aza lumière du monde akokota kati na yo. Molili oye kanga yo ekokima
na makasi te na pete e molimo na ye ya mosanto nde komi kofungolo ba porte ya mabala nde komi kofungolo ba porte ya misala nde komi kofungolo ba porte ya bozwi nde komi kofungola yo ba porte ya kokoma kimia na santé malade ezoblongwa nde molimo mosanto meilleur facilitateur nde bengani milimo sambo nyonso oyo yaki kokota kati na yo mais siko motema na yo tango eso biko zwi décision ozwi délivrance na bomoi na yo zwa siko décision kima masumu ndenge Joseph avandai ko kima masumu bien aimé wana esi lolongi bitumba nyonso soki kako kimi masumu olongwe na koyina olongwe na kotonga olongwe na masanga olongwe na kobo olongwe na kindoki olongwe na makambo nyonso eza na mokili oyo esepelisaka nzambe te yebake bolingo na nzambe kokita likolo na yo ndenge lobi na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 12 nzambe atie mabe na malamu yo moko pona soko poni mabe koloba te ke nzambe mutatindi yo na mabe mais soko poni malamu loboko na nzambe ekokita likolo na yo okolukelo moko te na makasi po ete ya lobi boluka liboso bokonzi nanga pe justice nanga bongo nyonso ekopesa mela yo bien aimé lokolo lukiango na nzela liloboyo esiko zali nzamba pambola yo bolamu nzambe zala likolo na yo nzamba salelo bolamu bana ya Brazzaville le 5 février tozana bino kuna na ngambo le 5 février donc nazoyaka pona une semaine donc bandako compter le 5 février ozana WhatsApp nanga préparer ko benga ti le 6 et bana ya Luanda Nangola le 25 février nazana bino na kata Luanda donc nzambe obi évangile na ye il faut etambola mokili mobimba milimo bato bika donc le 25 février bana Luanda nazana kata Luanda nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutena bino na émission ya témoignage pe prédication chaque mercredi kobanda mercredi tozo banda jeudi vendredi tozana mabondeli kolia te komela te sika nyonso za kolia te komela te nzambe nda recommander to salango na poko to na prière à délivrance et koleka na ligne kaka na chaîne na biso oyo ozolanda ngai oyo DVM Daniel TV okolanda biso aline olingi pe kobenga numéro na biso zali 081 43 30 475 ezape affiché wana benga biso tozana posa ba matériel bien aimé toana posa ba caméra ba ordinateur toana posa ba micro ezalebele po bi micro ebeba nango pamba merci na maman asombeli biso micro tozo kende ko lukango donc lelo a cause be monsieur ango to kete lobby to ke somba micro nzamba pambola potili déjà tozo zwango yo potikal toana posa ba caméra toana posa ba ordinateur ba micro pe mususu ezala po oye ko beba boyebi ka ba biloko na biso oseli yango mwa 2 semaines mwa boye bebi do ba réserve ezala po to sala musala nzambe toana posa pe ko zwa deux frères y intercession to kotsa bango na INPP batanga baye ko la montage baye ko la pe prise de vie donc filmer po baya ko sala musala na nzambe na kati ya groupe intercession ba filmaka ba prière po bana na nzambe sika bazabalanda ka ba prière wana ekozala lokumu epa na nzambe matériel to sala les frères na biso Diaso junior Diaso bino nyonso boyebi muto filmer biso Dieu donné Diaso oza petit frère na e muto filmer biso tozo futa mbongo bien aimé ata ba soutenir musala nzambe to futa mingte meto futa so to na ba matériel na biso moko bana biso bayebi ko filmer na ko monter na nzela na yo nde o soutenir musala na nzambe nzamba ko pambolo bien aimé nga na ebi o monter mena na musala munene ponga mo pe na tanga na INPP na silisa na ebi mena na musala ebele ta ko monter zate nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutene émission témoignage